Longue Kembo Alelo Moto Vuvamu Moto tia Longo Fumu Kimbango Eza kepa la biso Oya Kimpa Vita Eza kepa la biso Oya Tamachua Eza kepa la biso Oya Sonyanzila Eza kepa la biso Yabanga Ngangunza pe Eza kepa la biso Eza kabon tubeti maboko makasi Telele Ngambi kinonya Telele Ngambi kinonya Kana mabanga Toko pasola nzela Kana mabanga Toko pasola nzela Chimo la mpuku Na maboko Toko chimo la mpuku Na maboko Mbala oyo Toko monisa yango Na nini Na misala Yititi Si demara si to demaraki musala balongo nke Kembo Yingeta toani sengo pambati lelo mwale 5 na manaka bapaya bongo Ingeta lelo bongo mwale 5 janvier Janus akofa kende kaka po Janus penza tuka nzamba mabe mpaya akumbaki nzambeni Janus. Alors poto banda koloba ke abambi ki epina donc na calendrier dona calendrier ya moka ka fete ndeka balongo ke Kembo kasi lokola libala ezozonga ya kimpeve libala ya molimo na politiki suka na suka kaka Kongo akopesa go po maimaso oyo loposo pembe alotela ndoto te andimaka te ekosalama balongo ke Kembo ba révolution esalama nango mais Kongo kosala révolution spirituelle oya kokundola penza musisa ya nzete ke calendrier montre Bible Coran ke na mukolo mtongo moko butu moko nyoso sani meka makanga mikaka makei malongo ke Kembo zo kindinela kawana pe likokisi wana. Alors il est kakilobi neteni ya kiwatomba na mboka ya koko ya suka mboka epai wapi bazali wapi capital yemo kabengaka ngo eza ville moko maudite na kotala maimalekaka kuna kasi bakangi maboko te mpona koluka kobundisa libebi wana balongo ke Kembo lebi mwa le 4 elekaki ezalaki bongo fête to bongo kokundola ba martyr de l'indépendance et mettre le 4 janvier baso to yebi yango Ingeta 59 bongo Ingeta ndi bongo mbula matala tikala kasima kasi vuva mulokola ayebi tini ya mokolo wana ayebi tini ya mosala ye aza bongo kobenda mbula matadi parti politique aza kobenga bongo teni ya politique baya bongo elongo po kotombola mokolo wana eza bongo na tina makasi mingi koleka elekelaki bongo na commune ya Kalamu wapi oyo tomonaki bancien joueur bancien Léopard et na muke oyo lisanga azalaki na yango na ndingisa na bokamba meneso nyanzila distribution epesamaki ya maputa batisi mafuta mbila donc epesami nyonso na kiboyindo mpona kotalisa ete reconnaissance na bayebanso batoka pour l'intérêt général bazoka bazo ba blessure na bango mpona kotombola ekolo Kongo balongo ke Kembo parce que babongaki na lukumu te Ingeta na lukumu solo donc na ba maître moyen ya lisanga na isalami za koloba ete elembo bino pe leta bosalaka bongo balongo ke Kembo activer bana na biso moto nyonso oyo azolika bo atiango na intérêt ya Congo po yebi te récompense ekozanga te balongo ke Kembo eza mate ya mobimba ze na ntina makasi mpe kolongwa wana bake lisusu inde ti epai oyo babomela baauteur babomela bavanya combattant bana walongo fumuki mbango wapi oyo monsieur Brazampinto un certain coiffeur ayaki bongo kobikela na Congo Belge ezalaki lokola kitunga na bango kasi mokolo wana asukaki kaka balongo ke Kembo bongo bayaki kote wapi oyo commune ya Kalamu na commune ya Ngilingili eza kokutana batiaki bongo elembo bongo ya bilili ya walongo fumuki mbango tona ngonga osoki okie voyage
na mboka Congo omona walongo fumuki mbangu azopepa telemi eza esengo eza mungete automarqué na camp divers Ngeta. alotela mondoto te bazwi mouvement du corps biso toke kotu topaki mongete balongo nke Kembo. eza réussite moko ya kosakana nango te mboka oyo baframaso baza mboka oyo bambongo pe baza wana katoliki pa za azotia pe basemiko baotia makelele na bango baza mboka oyo babiamba bapaya nyonso ezali islam pa tikita azali kasi to impose mpoza mabele bakoko na biso balongo ke Kembo. eza moka kozwa makasi niloko wana oyo tosali wana zali bongo na mbanza ngongo tokoye bongo kososola kokomprendre mbanza ngongo vibration ya walongo fumuki mbangu niteni wana Congo central kasi eye na capital oyo eza bongo ya banso sika bongo mutu ya ekolo afandi baservice nyonso ezali me bandemi walongo fumuki mbangu apepama esenga to esengo te Esengo. eske eza komedite te betango maboko te matondo mingi moka kozwa na koko ya suka mboka nisonya nzela fumukusu kia mtela mpanda na ngola wapi bazokoba etumba eleko ya chaku atikaka bana ne na kibogumbo te toyebeli bongo Ngeta. chaku alobaka mai ya tina mai azoyoka na bana na ndako aza kointerprete yango mpona koloba ete nga mpe bongo moko ya bana ya ndako donc aza na biso ya mokili ya mosuni aza mpe bona mokili ya molimo azozwila biso kuna azoya kointerpretele biso mai bongo elingi walongo fumuki Mbangu. ingeta mpe chako aza na ezaleli oyo akobotaka te soki akomi na kibowumbu cela veut dire bozwi ye bokangi ye aobeyi ye kasi adesactive kaka mabota po aboya tika bana na bowumbu nde bongo eleko oyo toza kolekela ya chaku ya mfumu nkusu mfumu chaku akoki te kolongo kotika bana ya bato kati na bokambami ya biyamba bapaya balongo ke na sete bongo eza kobeta mato milengela ya Afrique ya na posa bosenga na biso bana ya Afrika oyo tobimi libanda nini yo okoapporter un plus sur le plan intellectuel, sur le plan finance, sur le plan nini yo oyekoli libanda okoya koporter na mboka na yo pona tombo ya mboka ela lopote balobaka on vit mieux que chez soi. balongo ke Kembo. balongo ke Kembo. alelo Moto. famu Moto tia. fumuki mbangu Ezalake pa na biso matondo mingi na biso baso banganga ngunza bakambi banso na kati ya Afrika na pambo videla pe bankango bokasi na biso banso emonani solo po totie bendele totomboli bendele bientôt déjà Kisasa ekokwea kaka balongo ke Kembo. déjà etumba tolongi etumba eza elembo moko makasi oyo bososoli nango singelaki bamasanga nyonso etie epai eglise kimbangiste azali mokolo wana ezala bongo banso eza esengo po tozobundaka kaka kombo ya walongo fumuki mbangu oyo ezwa esika na mboka Congo po Congo aza levier ya développement aza monteur oyo soki epeli maso bongo mazwi elotileki balongo nke balongo nke matondo mingi tata mama na bandi soki topesa ngongonga po tozongisa matondo mingi walongo fumuki mbangu solo ma yalobaki akokisi atiki biso te aza na biso ala kobunda na biso elongo toza bongo na esengo motivation plus na mosala tata pamba te sika mutu azali ingete eza komonisa masolo elonga etumba ezali solo suka na suka moindo nyonso kombo kaka vuduka suka na manso moindo kombo kaka vuduka ingeta moindo akovutuka kaka tata azo esindo bozwi mbisi akobima kaka libanda ta osala bipanga nzela lokuta kobima moindo akovutuka kaka balongo ke Kembo. matondo mingi
mona kituka banzala mpande kiteleki na mboba mona bika twasoma zola twasala kisalo katika mpova isiku ya batata bapongutulendo mona kituka banzala mpande kiteleki na mboba mona bika twasoma zola twasala kisalo katika mpova isiku ya batata bapongutulendo balongoke Kembo na kituka banzala mpande kiteleki na mboba mona bika twasoma zola twasala kisalo katika mpova isiku ya batata bapongutulendo matondo mingi biso batata banengwa bilenge bambasi pe bana toyeba ete mokolo lelo bo mokolo ya ntina wapi toli kokundola le 4 janvier 1959 wapi oyo na mboka Congo tolobelaka Congo mingi pamba te Congo eza bongo cerveau monteur Congo eza bongo mboka lokola mboka nyonso te Congo bateli identité primitive ya baindo Congo yango omona Congo azobunda azozanga pièce d'identité est-ce que tu oyebaka ngo bongo ti siko Congo na pièce d'identité te balongoke Kembo aza nango te me badi na opposition baza kocritiquer bakomi na pouvoir bakoki te kosala pièce d'identité balongoke Kembo eza bongo na ntina pamba te Congo eza identité ya baindo baso et ce qu'a cette pièce d'identité ça le kola kanyi porte balongoke Kembo abubunda kasi lufunu kaka pamba te o ekangami na molimo ekangampe na musu kiese vantoto Kiese muzulu kiese muzulu Kiese vantoto matondo mingi donc Congo aza mboka muzu mwana ngezo tambolama etambolaka na programme ya walongo fumu kimbangu spécialement ya matondo na le 6 avril wapi oyo nkumu ya mboka Chilomba pesa kibiso yambo na biso bafutuka po tobundela yango pe tozwi yango balongoke Kembo moka kozwa na eteni wana na nyonso koyi koloba kasi asali elembo oyo ilakisi mosala tobundela suka nango se Elonga matondo mingi le 4 janvier mayemaleka sitoteya yango zai bongo mokolo oyo walongo fumu kimbangu amonanaka na Mbutakasa apesi etinda tala pasi ya bayindo aza bongo moponda Mbutakasa kasi kozanga na ye kokokisa Mbutakasa soko tali lecture omona ete alukaki kosepelisa bato na detriment ya bilaka ya walongo fumu kimbangu ye amona bimona meso Mbutakasa amona malgré tout bagage catholique autaki na petit grand séminaire autaki kotanga makamnya kisango fumu kimbango pena yake ya lite ye bobieka ye kisango te abimisa ye donc Mbutakasa pena fanda pena ozela babieka ye sultani pena sangwa kende po atangi kelasi ya bapaya ya batanga apekaka philosophie chrétienne kabo batanga nyamalonga balongoke Kembo batanga nina malonga classe malonga kuna eza te classe malonga eza kaka na vous yango nde classe malonga po totanga kiboyindo wana eza bazokipe mémoire na biso na bafutilité ya l'Occident yango lelo toza na bakambi babangaka mondele po baza okipe mental na bango eza rempli na l'occidentalisation ba-occidentaliser nos dirigeants nos élites nde pasi na biso lelo mais luvunu mwana ya moninga mwana mupaya mwana ya bato ata opesi ye libelo memi ye aza na pongi soki alamuki akoluka mama na ye mama na biso Afrika bakosalaka po intérêt ya fille ya Afrika matondo mingi e Mbutakasa babimisa ye na petit séminaire ayaka babiseka ke yo ma séminaire te raison ya bate pona mbamete yo tuka tomoni yo bongi te na kisango ye moko akamwa obongi te na kisango donc yo fo bima donc fumu kimbangu limite ezata bimisa Mbutakasa parce que ezaleli na ye ezaleli ya ba guerrier mais koko so esali akimi tique lokola mwana mpate yango tolobaka tika mwana ezaleli abotami nango balongoke Kembo tika mwana botami ezaleli oyo abotami nango twana devoir te biso
banganga ngutsa ya kobongola ezaleli ya bato mais toza na vocation ya ko-orienter ba énergie bazali ya bato ko-orienter ngo positivement tika baso bazala zabongo na tina le 4 janvier zaki kokabwana ya biso na loposo pembe nengo ya likambo et le 4 janvier na mboka Congo ezaki elengi ya kokabwana biso na loposo pembe kokabwana pamba te baye batelamaka na injustice pe kozanga kopesa mbutakasa mitingi na ye conformément na ba loi ya Congo eloko moko epekisaki bango te basaliza te kasi ndenge elobani songa nzela mfulani azokinde kopekisa kote pe sa kopesa pe kanda ya bayi ekolo emata wapi oyo manaka mokila molimi bongisa maki pe kuna injustice ya match vita bongo na mikado to vita imana injustice bongo basalaki ba vécu bien nde bongo salaki ete kanda wana déjà musumana elenge melaki na kanda siko molimo akanda le mokila molimo afungoli ekuke yali ekuti ya mutu na kanda yali esili kaka donc babelaki Kongo ya kimbangu Kongo ya walongo fumuki kimbangu donc bato bazaka maka bazwaka mpeve walongo tata bampungutu tulendo bato bazaka maka yango komona ete même opposition azoluka article 64 article 64 c'est article moko spirituel balomuke Kembo bo population a telema ezaka fort politicien te ezaka bokasi ya chef ya parti politique moko te ezaka pena mokili ya molimo c'est bon siko faut telema fo makambo changer pesa kana biti moko précis parce que dirigeant ya bakambi ya ba parti politique bango bakoya na bakalangier ba agenda caché na bango asoli na l'Occident asoli na koto ya lingi sikoyo abisa population pour l'intérêt na eza na sima pour suka bango bakoyela ba français bakofanda tout ça ba négociation et ye envumi lokola peuple na bazali lokola ya ye lokola akena ofuta maternité na bot na koya to na mbotama ya peuple wana joka luvuni balo munke Kembo omoni bapesa ka mutu te maloba wana soko mikolo ba ko échouer no kaka dans les articles moko mokila molimo pena libisa ki batia yango balo munke Kembo le 4 janvier emeti wana zaki bokabwana ya biso na loposo pembe kasi kozanga bososoli na biso bayimboka e maele mabe ya loposo pembe nde tozokoba na station oyo toza nango toye koyebisa mingi penza bana Congo toyeba ete responsabilité oyo toza nango vis-à-vis ya ba nation mususu ya ba pays africain mususu eza bongo grave et Congo soki aza kolamuka te kozwa responsabilité na ye pasi kozala makasi eloba bongo na esongi ya nzela boyekolaka kolia makasi amanga po soki lelo haïtien azokontinue konyokwama bazanga solution lelo na babande na babande armée na bakuluna ya kuna bazanga solution bajamaïcain e koloba te baindo oyo nyonso bazoya na mikili ya bapaya Porte-Afrique nyonso wana baindo wana ndenge bazosonga mokili ya molimo bazolela mpo na Congo pamba te Congo soki ajouaki rôle na ye ya Congo mozingi alingaki bongo azinga Afrika mobimba na bolamu na bapotentialité na ye na bacapacité oyo badota ye na yango Congo aza na bacerveau oyo eza uniquement na Congo Congo aza na baminere oyo ezaka uniquement na Congo Congo aza na bibale aza na badote na bacapacité oyo eza uniquement kaka na Congo mais kozanga kosalela yango nde pasi ya baile bongo ezokoba et responsabilité wana ezotombe na biso bana ya Congo tona responsabilité ya kolongola moyindo na pasi
balongo nke Kembo. eza ya biso responsabilité po tolobaki tobateli identité primitive ya koko nzala mpana kokitele kinambo bakoko ya Kongo ya yambo nyanza na Nyaki Tanganyika bafandaki aux environs wana bakelamaki wana topanzanaki na mikili ya Afrika mpona kotongisa na bana bayindo barabu bomona bayeko ya ndenge bayaki ndenge pe mikolo mutongo moko butuma basala nini bakokende na bango wana Afrika deja akozongisa bonzambe moni moto moyindo tobengi ye nzambe balongo nke Kembo. na basante oyo ya libebi toza nango tokozonga banzoto ya libongisi ya lipamboli bakosto bagéant fois 3 ya nzoto oyo toza nango mpona totwala nzoto oyo meme ya libabe lokwa topesi bakoko mokongo na basante mpe tokozala ya malonga te eske toyebelaka bongo ingeta donc mbuma azangi fumier akobata mbuma kasi na monene na yango te bongo ndenge fumier na biso tradition topesi mokongo toboyi kuti koloba bokoko nde bo toza banzoto batai oyo toza nango mpe mayele eza biso réduit ebombameli biso etokobotama na bacapacité oyo totongelaka Egypte antique etokotonga tolobaka koleka mokili mobimba wana Congo mpe kotambola Afrika. Donc wana responsabilité biso bana ya Congo ya koyeba mateya ya walongo fumuki mbangu akumbelaki biso pamba te fumuki mbangu le 12 octobre 1951 atiki nzota musuni kasi apiaki baprophétie ya mingi ebele koleka abalaki koprofetize koloba mayema koya ya Mobutu akende komipesa nzoto na ye na Mbanda Sanda aza kosakola mpona biso bayindo eske bayindo bapusana eske bayindo balingi mateya walongo fumuki mbangu eske bayindo bazotanga nsiku bazoyamba nsiku soki te fimbu ya walongo fumuki mbangu kombo ya walongo fumuki mbangu eza na nzela ezokoma pasi ya moyindo ekomultiplie sika banso moyindo azali mingi pena bana ya Congo po bazozangisa bayindo makambo ebele Kongo aza levier oyo soki akotisi vitesse mutuka ekokende na kozala kaka ya mboka Congo. Mutakasa vubu azwaki etinda a joué rôle na une ya politique pamba te politique mutu aza na base ya komata pe kokita ya peuple Congo pamba te politique edesidaki kokanga walongo fumuki mbangu kotia na boloko e politique aza kozwa gestion nyonso ya res publica aza kogere ba vie ya batu aza kogere nyonso oyo eza bongo ya kibomoto oyo ezineli kibomoto te fumuki mbangu monaki malamu ete abengana bakadia mpemba oyo bakende biso moko bayi ekolo bana Congo tozwa bongo bokonzi ya Congo po tobikisa Afrika mobimba balongo nke Kembo. balongo nke Kembo. balongo nke Kembo. Mutakasa na kozwa na ye etinda alukaki kosepelisa bacolonisateur babelge na kozala na ye kaka komona mosala ndenge asalelaki yango alukaki kofaire cajoler koluka kotia roi Baudouin na condition ya malonga koluka bongo catholique a continuer bongo kozala bongo religion d'état et koluka kotika colonisation ekoba na biso donc le 4 janvier zaki bokabwani ya biso na loposo pe pembe logique ba décision oyo Mbuta Lumumba na ikozwa zaki ba décision ifaki zwama na Mbuta kasi ifaki bomoko libala wani salama kasi fumuki mbangu atelamisaki pe Mbuta Lumumba pona koloba ete ba makabo naza na bana kaka moko te balongo nke Kembo. balongo nke Kembo. balongo nke Kembo. ingeta fumuki mbangu
azwaki prudence atelemisi babilombe mibale bankoyi mibale babatela bongo zamba bayindo kasi Mbutakasa na kozala na ye asosolaki te mayele mabe ya Mungunya aza trop risé, très risé. Ana mayele mabe aza malin Luposo Pembe et a infiltré biso na lolenge nyonso atie na division ya Mbutakasa na Mbuta Lumumba et abandi sikoyo ko dépicer babiteni wapi lelo Congo 11 jours après sécession katangaise et Tambola Kasayen et Petit Congo comme en désordre balonke Kembo Congo bongo ezui botutu kota bona ba dirigeants politiques oyo bazangi ko jouer rôle na bango. Et bon, le 4 janvier, il avait fallu tozongisa tradition ancestrale zone. Fait tozongisa religion ya bokoko na biso. Fait tozongisa bongo politique ya bokoko. Pambate na eleko wana déjà babengaki Kasavu roi kasi république bongo eyaki na Luposo Pembe. Et bazangaki bongo kozongisa biso avant Mundele aya akuta biso. Fait tozonga na bukamba miwana jambo bongo Mundele aya koya pambate l'indépendance bana ko dépendre na l'Occident to komi sikoba indépendant to ko dépendre na biso moko Fait tozongela bobiso balongonke Kembo tozongisa kelas na lolenge na biso tozongisa ezaleli ya kozela bakoko na biso ne bango balege batikeli biso yango nde sala kiki bobiso ya malonga kasi tokobi kaka na mate ya éducation occidentale tokobi kaka na politique ya l'Occident et tokobi kaka na religion ya bapaya tokobi na yango ti lobo tozobunda la vraie indépendance oyo walongo fumu kimbanga lobaki bongo kimpoate ya kimpeve indépendance spirituelle balongo yango tozobunda yango eza etumba tata mama simba ete biso nde ba auteur biso nde ba maître oyo tokokomisa yango effectif yeba ete le 4 janvier eza mokolo oyo ya bokabwani biso na Luposo Pembe tokabwanaki kasi tokabwani mpenza nanu te pamba te christianisme azokoba kozala kaka religion influent aza bongo majorité na mboka Congo na tokabwani te parce que éducation occidentale ezotanga makana na mboka Congo nanu kaka te parce que ba dirigeant nyonso baza bongo na biyamba bapaya eza bongo etumba ya yongai tata mama nengwa elenge vutuka yeba ete bongo eza etumba c'est bongo totelema po tolonga etumba iye tokokisa le 4 janvier ya solo ekoka et Luposo Pembe akende kaka physique te mais système occidental nde tochimola topikola yango ekende bima na mboka Congo balongo Kembo tozopikola bongo occidentalisation sentiment ya l'Occident kolula Luposo Pembe bia Luposo Pembe de bon to bon kobimisa yango ekende et le 4 janvier na mboka Congo azwaki l'indépendance malgré tout Ghana azwaki avant na kozanga kaka na kilo ya mboka Congo pamba te Congo aza lokola grand joueur oyo bakangi ye bayebi kaza meilleur et bazoboya kopesa espace soit pesa espace bayebi ka contribuer ko marquer nde Congo akangami makasi na musique ya kimwasi na mobali Congo akangami makasi na ba futilité na ba sentiment ya ba dirigeant ya ba parti politique Congo akangami makasi na bilatele zanga tina Congo akangami makasi na mabina et yango Congo tozobunda tokangola mboka Congo wapi bongo capitale ville province Kisasa elongwa bongo ville satanique ezonga bongo ville ya mapamboli ya walongo fumu Kimbangu pamba te mutu ya Congo efandi bongo na Kisasa wapi oyo longeni kopanzana
na Congo mobimba. Balongonke Kembo. balongonke Kembo. balongonke Kembo. Hallelujah. Moto. Vuvamu Moto tia. ya walongo fumu kimbangu Ezalaki pa na biso ye. soki indépendance eza kokoba toyeba ete eza kokoba yambo na religion chrétienne po mbate yango eza mate ya kimopaya eza koexcite bayindo bakontinue komona nzambe aza mundele balongoke Kembo. soki un congolais akani miso asambela akomona kaka jésus batia na croix bongo te Ingeta. akomona kanzo ala jésus moko acteur a film asala ne film na makaya za kutu alcoolique bongo te Ingeta. ya donc moto moyindo oya ke bongo na religion chrétienne pona ye Marie aza bongo mama ya ye Ya Yesu. pona congolais christianisé pona ye Yesu bongo azali Nzambe. donc soki Yesu bongo azali nzambe Yesu aza mundele cela veut dire pona congolais nzambe bongo nzambe aza Mundele. lokola nzambe aza mundele siko ndenge nini bana ya nzambe oyo loposo eza représente ndenge nini bino boko faire face na bango katu babokozala bamarche pied na bango bokobeir na bango balongoke Kembo. donc congolais osala ete mundele acontinue kozala nzambe mpo na ye bongo te Ingeta. yango bongo eza baza kodomine biso yango baofixe prix na bamatière première na biso baza koimpose bango malgré tout age ya Joe Biden mais adéplace ake Afrique mpo kaka asire cordon wana ya lobito donc matière première eyaka sans kutu ase inquiété ki kongo bakoyi mpe kokanga koboya ayabika te donc yo ndima ekoyaka déjà donc bazwaka biso bana bitendi na bango sika oyo nzambe azoloba estce moto akofungola mbanga sika nzambe azolobela moto akofungola mbanga akoloba te donc ndela akomi nzambe mpo na congolais estce tokoki kotika bongo donc faut tobunda le 24 janvier wana tokomisa yango effectif eza etumba na biso bana ya Congo biso bafutuka biso bayindo balongoke Kembo. soki intellectuel africain afungoli monoko aloba akoloba swahili chiluba kikongo to akoloba monoko nini totia intellectuel africain an interview dirigeant africain na ba Nations Unies azwi maloba akoloba na monoko nini ya bapaya aloba bona français eza bongo côté le poso pe Pembe. donc pona eza bongo côté ya nzambe donc aza kobafue aza koboya côté ya bakoko na ye siko ndenge ni bakoko bakoya kosala kati ya bakoya te donc opesi mokongo déjà na nyonso oyo bokoko batikeli biso Biso. donc bankote bakoya ekoyi bongo côté ya bazoba ya bazangi ntina ya basenzi soki ya bamakaku mais eza trahison oza mokonzi mpo okite na makila ya bakoko aza eza te Ingeta. sikoyo yo oza kotindika donc mitindika mpe bokonzi wana makila wana donc c'est facile kozala pete ekendeki bokonzi wana na l'Occident soki bakotia wa mokonzi même otangi na mikili ya bapaya même bapesi yo ebonga yango yebaka ete oza kaka contrôle 24 sur 24 oza contrôle bato basepelaka na trône le président Obama azwaki kibokonzi asali des mandats successifs oyo mosusu bazwango te bango moko loposo pembe est ce que Obama change vie ya baafricain est ce que Obama change utu vie ya banord américain akoki kutu te puis arefle bato mingi koleka na période na ye azongisi baafricain ebele balongoke Kembo. baza mpe noir te depuis quand métier akomaka moyindo métissage eza bongo de basa couple aza mpuku te aza mpe bongo ndeke te aza kaka ingeta ngembo balongoke Kembo. yango bongo asene mpe eloko te donc elikia ekwei na mai nzoka biso bongo tokotia elikia na biso epai ya walongo fumuke Kimbangu. ye nde elikia ya bayindo Ingeta. alobi wana tozongisa maleka na mariage ya mama kama pasiko balongoke Kembo. totanga livre wana ya Ingeta. kire Jean-Marie Vanep Ingeta. eza bona le soleil apparaîtra na mukanda ya église kimbangiste baza nango na page 10 à 11 alobi si vous écartez soki bolongoli fumuki abi n'était pas un homme ordinaire walongo fumuki Kimbangu. n'était pas un homme
Il ordinaire. était venu spécialement pour sauver votre Race. Si vous, les Africains, vous Congo, bolongoli walongo fumukimbangu, sachez bien que l'Afrique ne s'en sortira Jamais. jamais, au grand jamais, de sortir. Donc, il y a un biseau devoir sacré à makasi, atako pongi, atako ba overtime mango, atako musala ya ngwelo poso pembe, il faut que to kwa kula. Bongo to bongo te. Ngeta. Il faut to sa musala ya tata. Pamba te tozobanga poids et futeli ya pasi nyonso ya bayini bazo nyokoma. Chaque jour awa noir américain bazo bomaye kaka na ba faute routière. Oza bo mena Afrique kutu bako interpeller na la police, bako interpeller yo na transit na roulage, mais awa faute ya noir américain moko ka moyindo. Aleka ka feu rouge. Batelemisa be faute mukie comme les mbeba ya kokute vie na ye. Bongo te, chaque jour, tout le monde a un à part pour Georges Freddy, on va bomber. Bébé dit, bazo monde na moi. Chaque coup, parce que monde numérique, téléphone est là qui, ce que c'est là qui n'a pas pété. Balo moké. La foule après de bon monde n'engue sort et ça malgré toute la démocratie na mboka oye banda. Mais tani ba bo mabatu. La police was censée combattre la biso na biloko na biso ba ma biso et Congo fa fond la porte, Afrique fond la porte, bana bakenda ka basani bazo bazonga tata mama yo mwana Congo likabo yo ozui tia yango pona le 4 janvier comme effet effectif to ko le 4 janvier wana pamba te ba koko na biso ba muta muntu batata na biso ba kosamaki politicien aina malette aso bina na ye abi aina indépendance est-ce que indépendance ba kana na malette o mutumo akenda na livre d'or bon le yaka livre d'or mo yaka wapi mo dokutana bana makambo mo bato na mitunde ne vision daki bato na donc ba illusion e ko baki ke batie mutumo premier ministre rabu en clin d'œil le seni et qui est-ce que ba bloque qui t'a ça beau produit et l'autre ba illusion ba lo monke Yembo. dans la réalité wa lo mfumu kimba Kimba to bunda to comme ça le 4 janvier effectif ça mo e na lingala sika yo zali pesa mabona likabo na yo pour ça na pino ye ko na siko olongwa na botutu na kilo oyo ya poids ba ndi bazolela parce que Congo na tomboli économie na été nanu Congo akoti na invention te oya osala mandu pa batela baina mokili Mobimba. Imaginez musée akufa kité à ça déjà ba bom na état d'esprit à musée est-ce que alinga kazanga te kotina ba Soudan na Haïti pour ba batia ordre na Haïti mais to tikeli mboka motini ba Soudan na bango na Haïti parce que kuna kutovi président Zate veut dire ba batu bakuna batia ordre na Haïti minduke les autres États-Unis abeli bango bali bina kawe ya ba ici basa bali to basa biso œuvre ya colonisation déportation les mi bandi na biso moni Dominican centre alors ba français ba juste so alors ba kena Haïti il bati ba ndo kuna ba botani le comme état ba lo moken Kembo et ba qui indépendance avant déjà baso bomana Kenya mtatinda kila polisi na ye ami comité ni autre mais ta devoir responsabilité ya Congo ya totila balongo ke Kembo. abati la bana ya Congo skatu bazali ce qui ba bombe déjà isala mara l'époque à musée à Mundele passe ya bayi ezaka Mundele azo boma ba ebaso ya biso bayi maloka ba kosama kamatina lekolo azo boma ka biso bango si comment ça qui mandoki na miso expérience mati combien d'années banda Moussa Koufa 20 d'années depuis une expérience déjà makasi na ko tia fois parce que tu as la minerai ni to sala mitwa na besoin état d'esprit ya yazaki un révolutionnaire mais les lo libale c'est mais l'autre ya musika la possible se passe balongo ke Kembo. ce qui to yaka na mikla bapaya parce que na Congo na Afrique économie malongeza te parce que tu as la maîtrise monétaire te tozaka ka kosibi
production exacte. Et tata maman il va être le 4 janvier à l'effectif. Yo bimi libanda, il va être on vit mieux que chez soi. Na ki bomoko na kindambu na ki particularité na biso to songer l'Afrique. Moi na malonga a changer la situation ya ndako na ba na bango na oya botame ndako ya kolili a changer la situation ya ba parents na ye. Et Afrique za mama papa oya boti biso. Devoir eza ya biso ba yindo ba africain to changer ya yango. Kasi soki yo okokote na manipulation ya loposo pembe et ko s'investir dans l'Occident ko somba ndako na l'Occident. Comme ça comme si yo yé déjà so commis déjà so mikokeleli. Il va être lobby. Et couper sa hauteur. Il va être lobby pour la responsable d'une Afrique aux la kaka à bas de l'échelle. Et l'Occident bunda pas tombola mboka na ye l'Occident. Bongo. Pour tout Israël, ba juif après deuxième guerre mondiale, ba zonga ka ba bunda la ko banda na zéro ba ndima ko banda na zéro. Lelo ba tomboli. Et bon biso ba indo. Afrique eza mboka na biso, eza biso Afrique. Po toza ceux qui toza ba Afrique pa Afrique ezali. Poko ko batela ki Afrique. Pamba tina manaka lo poso pemba lingaka effacer ba koko na biso. Kasi mutako bata mamolili akozala. Mutako bata mamolili akoki. Na ko bata mamolili. Azate. To bata mamolili azate. Pa yuke bata mamolili bongaza azali na ye. Donc moi pour le mamolili ko ezala peti okoko pour le mamolili te. Pour mon lit, il camela ici capitaine Nibi. Biso. Kasi longue mwazaka pa yang sani. Angingelili. Mais longue ngoni kazazi pa mikana moli. Na molili. Balongoke. Kembo. Monde za molili. Tata mokela za molili. Et moto mde bonga za tata moke. Moke. Bongo la meso. Mwende. Balongoke. Kembo. Balongoke. Kembo. Moto. Moto tia. Fumu kimbango. Eza ke pana biso e. Otala moki oza na ngote wana botata mokeli. Oza ni kabo na yo. 10 francs na yo sur les bénéfices en Afrique, eza malonga. Eza malonga. Le poso pemba za mailili ya mabe makasi koleka. Lelo ba boulangerie nyonso ya Congo eza étranger. Bon les soso nyonso ya étranger, mais pourquoi pas ba poulailler tout le nata 2 soso 3 soso ya biso to influencer bandeko. Ah muto otaki poto aseka bandika na ba soso ne soso lelo moteka mabu. Moko pa zui moko azui. To za bongo ba modèle ya ndakisa oyo bana komba kolanda. Le peuple congolais a été influencé muto bengaka bajika ba parisien bana poto bon to bon te et to za bon to influencer ba positivement oya teke chaque jour ozo changer lamba moni le to influence ya moni ko bon sapologie et des critiques na peuple nyonso ya se abonné kotanga lingi banki ala taka sapala takaka parce que azwa ki modèle pa ya moko otaki poto tala responsabilité donc veut dire toza pebiso ko contribuer ko beba la population wana au lieu tozo finga bango bala mukakate revanche ba yakate bala mukababe ngana fati mais yo moko le uzotia ba choko na ole ba muni vie oyo pena ibitala tala le poste à vie choko frappant donc au lieu de la lingala muki au tie français et tambolé les changer le veut changer chaque temps il a matongo mususu midi mususu poka mususu veut dire bilamba na bilamba kaka. Alors au inspirer jeunesse wana bakanti visa ka okanga okoma ka bien bala moko so ale mutapoto aye ba moni pena ki ba bilanga kobokola ba activité ba kombe oh mais fia mazo bunda c'est que mbongo bazo ka ona musa na musala le yo ye okomi na yo par faire de beso le ba bien joana leki basi nso okomi na bango ya yo toi la responsable to bongo la pe kozala na biso balongo ke diaspora ana responsabilité makasi et Afrique oyo eboti biso ezozela biso totombola yango mato ya koyoka makasi ya kosalela tosalela tosukisi na kombo ya walongo fumu